ndeko caméra linga compliqué nani Tshisekedi. Oh là là. FCC ndeko na mbutu mbutu. 42 personnes. C'est comme le sans preuve. Le sans preuve. Boso, balobele na nuyango, ba bongsele na nuyango wana. Yami baletonga ya na aéroport au monake, ba tracasserie ça qui na aéroport, ba service kili kili. Ezali soute. Et bon yo moni te ke ngana tiaki caméra na aéroport. Donc merci beaucoup. Merci biso tant tolo bagno, boke chozo pekisa ba ndeko no ba beta concert na poto, tozi vidéo na etotie. Totie preuve. Nanya sa fundiye. Question on a tu n'aura tilo. Nanya sa fundiye. Est-ce que Toyoki ni na Congo ni na Liban na plainte moko contre Kabila? Yo moto zo talanga soko bikero asaki ndeko nanga mais kende ko funda ye. Ne so fe boketu ko bine silate. Niveau ko bine. Na yebisi. Ah merde danseur. Merci beaucoup. Bilo monsieur Rokimi ça ezali kala misuso. Bilo mozo bob akende soki CPI. Ako ki m'a pas moni ba congolais ba komi ko lia bien mabume komi ko tonda ye mo ki koli na parti musuto to koli na imper na IDPS. Basombalango ele longa na ebiango te nazala lingwele bokanisaka nazala lingwele na kokumisa parti nini moi pomo ya buke 4 peptata baye balati ba veste sous le patronage. Merci boyi makambo moi toilette publique mo tongami sous le patronage de Félix Tshisekedi aboyango oya komeka Bote na beno bote ya bana Congo na Congo yasi motombo Congo check TV yasi motombo bana nyoso ya Congo bote na beno luta na émission yasi motombo Congo check ezali ya beno mosi bana Congo Mbote mingi na bandeko bozolanda biso à travers le monde. Jerry Kobetox 207 de la presse. Moi na mobalo asai la rabino mosala au four et au moulin. Merci beaucoup ndenge boponanga, merci beaucoup. Ndenge bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne Nabino Congo Check TV. Bo continuer toujours ko pesa biso confiance. Bo continuer toujours ko ta ba vidéo na bino to sai la rabino. Merci bandeko tout boza na Europe, Asie, Amérique, donc partout même na Congo RDC awa bandeko bakomelaka ngai Jerry totaka ba émission na yo ba analyse politique na yo. Merci beaucoup na bino bato bozwi temps na bino ya kovanda na ba litando eke et puis na ba nzela ya ordinateur donc merci beaucoup. Lelo tozali les 11 août mokolo ya dimanche oyo to préféré to sala bino analyse to kolobela moi makambu ebele vraiment par rapport ya ndenge actualité ezotambola politique ezotambola moi makambu mususu pe ezotambola. Merci beaucoup na yo moto vandi ozotala ngai. Zwa vidéo na Facebook, zwa vidéo na WhatsApp, pesa moninga ayoka émission Congolais Téléma. Congolais Téléma émission moko esalami na mopandisango na bino na bapandisango na bino. Poto fongola ba na mboka mususu baza ba mal intentionné ba ina Kinshasa, ba mal intentionné ba ina Poto, ba comprendre makambu ezo salama. Nazanga moko te boyebi toujours tozalaka na Cour suprême de la presse. Donc Cour suprême de la presse à lelo toko salango analyse toko sala na ya Gauthier business o tozana ye nazoloba lo sako mwana mboka Gauthier business le sako mwana mboka Jerry Kamiende kimi ezali kimia makasi malgré moral bon non to kundi mamate mais on s'efforce tout ça la comme ça la poser papa za maman. Voilà, merci beaucoup. Tozo signaler bato bozota la biso na entrée de jeu déjà avant to lobela makambo to ko loba politique mais to lobela pe makambo susu ezo déranger baninga. Donc corps ya artiste et comédienne Solange Mindondo ngolo mingi ekobima mercredi oyo ezoya ezali na hôpital ya cinquantenaire et ndeto kokene nango esika oyo baponi ba exposer bandeko na ebalela na libanda ya stade de martyr. Donc bandeko no surtout bozoya pe ope boye lelo ope bozali na biso boya kolela ndenge bolelisaka ba comédien. Voilà, ya Gauthier business tokena na premier point presque lelo tokolobela moi ba po ebele tokolobela par rapport ya docteur Muyembe ndenge zo continuer toujours ko sala makambo na ye ebola muke moi to ezo kita bato bazo bika et puis tokolobela mbutu eza na FCC ba pesi bango $100 bakabola baza combien 43 postes na 300 et quelques personnes. Donc mbutu eza makasi il faut za la bouliste il faut za lambiaka on comprendre makambo yo. Donc point musu tokolobela ezali ba bateau tomoni ba bateau ya commerce
oyo mboka na biso bientôt ekozala nango parce que Congo touti mosika ekozala vraiment pasi soki lelo oyo mokonzi mboka tata mokonzi mboka azosala te il faut asala yango tomoni babato wana oyo esalami na chantier naval bientôt bokomona lancement nango et puis tokolobela suspension ya mwana mboka Lushima na RTNC to éviter tovandi kaka boye porte efongwami suspension ya ndeko na biso Lushima na RTNC koti et puis tokolobela lisusu mwa muke makambo oyo ya kolongwaka na baparti politique na baplateforme oyo et comme lokola bandeko na biso ba musicien ndeko na biso ba musicien balongwa pa wera baboteli tala bakoko ebele politique pe komi bongo donc bato ba kolongwa moi ebele loko nezo sala balongwa tokolobela ngo. Donc merci beaucoup ya Gote Business Ebola na Estewana. Et moi je dis coup de chapeau et fierté munene pour na Congo. Moni ndenge toyebaka makamusu supo salema. Il faut forcément ezala mundele mudazo piloter yango, mundele mudazo en tête nango. Lelo oyo monani noir sur blanc que nous avons des gens capables. Moni ma mukonza mboka zo lebelani. Alobi même na gouvernement, on a posé ya compétence. On a posé ya intégrité et puis on a posé ya performance. Voilà. Excusez. Ministre Okoya a signé contrat ya performance. Batali par rapport à ministère na yo, attribution ministère na yo, bando duango, otambusi yango ndenge nini, okotisi nini na mboka, opesi valeur nini na musala na yo. Vous comprenez? C'est là le haut sur le plan de compétence, ton performance. Docteur Mouyemba zui nini coordination technique wana pour la réponse à Ebola na tambuke. Mais lelo oyo hier déjà 19 personnes. Babimisi bango na camp ya isolement wana po baza guéri, complètement guéri. Il ngol ba ke azana réseau mokonzi mboka, il faut ko pesa pose na mutu o asengeli na place na ye. Comme ça on ba mokende mo mbangu. On le totia mutu comme par rapport que tout monde 19 personnes ba évacuer bango ba longoli bango na hôpital donc babiki ko na temps record. Babiki et puis côté ko no sentir bien que na biso tola Kinshasa muteme kiti na bato côté ko no muteme kiti aujourd'hui le 26 ba komi rassurer ba ko kina bango koya. Donc information to pesa bino les informations ya mukolo mususu te ya mukolo soki wapite les informations oyo déjà lobby 19 personnes ba longoli bango na hôpital babiki ya na maladie ya Ebola oyo l'état moinyo ba pesa ki responsabilité ali ya ne balar a créer kana yeba mambo moko boye donc sozo nyoko la ndeo congolais comprendre to boti mwana moko boye azanga forme ti azala gyoto no kaka on a atteint le seuil de autant de morts le seuil autant de morts autant de personnes sont mortes mais que bato babiki tondo yokate tout cela qui nini ko créer donc ko dramatiser likamango et simbi pe mitema bato mais ko bika pe ya bato ngo na somona bana mboko pe bali bana mboko ba soit disa ba benga ma o ba combattant bato bazo kufa na este ta ba no kufa ba nekoloba mais tant bazo bika let na malade Ebola pourquoi silence boy nde likamuna zolo ba yango moni bitumba na biso ali Congo telema to bana ko réfléchir comprendre ezana moto soka tenga likamuna Facebook maman nanga sans ko réfléchir a bandi ko commenter bandi ko loba a publier pe na ndenge na sans ko réfléchir mais si qu'on le temps c'est le Congolais le fils du Congo fils de terroir azo sunga bandi koné ba Congolais pour les autres les makele était comme ça na bato baza musika ba il y a un docteur un médecin na Congo waza spécialiste na makambi Ebola asa nango jeté au moins de calamine l'année prochaine to ko kapeke il est pas eu prix Nobel de la paix ninge docteur Mukenga Zwaki. Est-ce que c'est pas une fierté? Non, déjà c'est comme si plateforme moi déjà parce que pas ça qui est brevet, pas PCP ni diplôme de mérite. Non, madame Zomona. Est-ce que c'est pas une fierté pour le Congo? Voilà, merci beaucoup. Nakamara docteur Mobo azaka en Autriche, azaka en Autriche, na bossa ni kombone. Au salaka vidéo, on le baka ba boba. Mais silence on le baka lisouté docteur na kombone kiminga azaka professeur en Autriche, na bossa ni kombone kombone ko ya père na sungayo. Voilà, to clore na dossier wana, merci beaucoup na notre docteur Mwana Mboka Mouyembe. Merci beaucoup. Ya Gote Business mutu na kati FCC. Na ebisu ya osakana te. Na ba pesi bango 42 postes, 43 postes. Non 42, mais baza combien? Est-ce que ils a problème ya créer lango mutu? Ngana mutu na ka ba question tisiko. Ils a problème et créer mutu. Hein?
on adhère dans l'association moko, dans le regroupement moko, pour tout le monde qui est idéologie regroupement on est malade. Front commun pour les Congolais. Tout ça les front pour tout Sunga Congo. Ça veut dire front là, tout le cas par définition FCC. Le front front congolais non, front de Congolais, front commun pour les Congolais. Batumba sangisi mayele, ba sangisi boanya, ba sangisi l'expertise, ba simbani pour Congo et Tambola. Tina FCC angwara. C'est que zalaki électoral, siko ba continuer après l'élection. C'est que regroupement na bango angwara. Do baza wana pona émergence ya Congo. Baza wana pona épanouissement ba Congo. Et bon pona yo obandi que 42 postes wana na 300 et quelques. Parce que ça déjà ceux qui 300 ceux qui 400 quelques membres wana. Est-ce que Mbutu ko zalati? Mais Mbutu déjà zali. C'est comme si nous comment pourquoi Mbutu zali? Parce que par rapport à critères les ba tout ba remplir ba critères wana. Tout ce que nous avons dit comme ça, biso to ne ba au moins na IDPS ba bi le garder du temple. Ba msu ba di mais biso to ce ba garder du temple. Fils Mukoko. Voilà. To to lingi ma poste wana te. Fils Mukoko mais yo ba to msu ba na songi. Mais yo bunda omoni yo kutu ba lacrymogen habité. Ba tout ba ko kende te. Biso photo temple kotika la polele. To ko wela ba nini te to ko chauffer muto afachi. Est-ce que kuna pe ko za la bongo te? Bon ba ndeko ba ponani bon mokako so bon. Bonne chance, beaucoup de la biso, c'est un front commun pour nous. Est-ce que yo bandi? Est-ce que c'est un front commun pour la poste? Est-ce que yo bandi Mbutu ezo salama wana par rapport à ba poste wana? Les losoki bati lukwe ba longwe, c'est parce que le bi PPRD alingi kaka yenda zo ba poste. Est-ce que après bati lukwe ba tu musuba kolongo? Na biso ba mécontent déjà bazali. C'est-à-dire que moni eloko nyo surtout kolingaka te muto alingaka benda bord touché ndak afrisa baninga ndak kriaka ba mécontent. Et puis c'est normal surtout ça le pena lecture normale. Surtout ça le pena analyse ya solo vrai. Tout le monde qui peut perdre à s'accaparer na part du lion. Ah mais c'est ça normal baloba. Mais si vous allez nango que partage les alliés équilibré équitable. Makamoni linga au komate. Mais les uns pensent que bangondi bazar supérieur aux autres, ils pensent que bangondi bazar danger plus nanyo ke nanyo bon. Voilà ce qui va arriver. Voilà biso to lobeli kaka Mbutu eza na kati ya FCC parce que ceux eza IDPS boko tchela ngoma kelele na Facebook mais na minute obana mboka na ebisi yo ke Mbutu eza ba pesi bango $100 bakabula baza combien 42 postes na 400 et quelques personnes. Si ko nanya ko zona na ko zoate après baati lukwebu to za ngana na ebike ba mais compta ba ko lebele o ba ko longwa mais to ko sepela nango parce que IDPS pe kabwanaka FCC pe kabwana ko sala bien parce que makambo zo ke to zo ke neka ya gotiela makambo Mbutu FCC lelo lobi pourquoi ba lingi ko kabola na baninga te est-ce que lelo ko longwa na plateforme no politique o za nango kolongwa ko changer quand et puis koloba mabe à côté on utaki wana to kolongwa po ba pesi au poste. Est-ce que c'est normal? Bon, il est évident que on adhère dans un parti autant dans un regroupement libre. Ba qui tarapé libre. Mais ce qu'on problème le temps aux ko adhérer avant d'adhérer to tanga ka banini nyo surtout non par rapport à on adhérer kuna pour mon idéologie na bango plan programme bango ba zanango par rapport ya mboka sur le plan politique na moni en tout cas na boule ngana zalaka nango sur le plan idéologique politique na vision na nango na moni ngana bango to tambola nzela moko c'est d'abord ça tu as ko adhérer na mbopo na bongo mais si quand to koti ce qu'on a kati ya makambango plus bazomona ndenge to travail ba idenga nazo bimisa ba défense na on sala ba on lo lengi nazo tambusa ba sala la ngote ba komo te ba mona pe habiter mona mboko to moni il est bon par rapport ba iboule na to kotie na place nde bandana bon vous comprenez mais siko ezani et bon siko sozo bimisa ba idée ba sala la ngote siko ezani biso to yaka po te bi ke soki na kekuna na kozwa poste do ayene na ba idéologie obilo bwana ngokuna ba programme il mosala kuna étaliété donc ya gote business yozo akise ba ti ko il fallait pas longa pour appuyer les postes na lobby bongote na lobby nazo sa réflexion na lobby au fait mingi na Congo na mboka na biso za bon bazo longa pour komi kuna à se retrouver ta bolo ko za bongo abendani ko benda na pa benda na mongo ta ko mo traiter ba ningo a sorcier
siko place où tu vas avoir sourcer donc yo poser sourcer et bon siko muto yo les ti toto parce que exemple to bité que to ça la émission mon spéciale pour na bâti le kwebo avandi asa deuxième force na kati FCC après PPRD mais bazo pimela et kaka continue ko vendre te yé surtout ça il analyse bien moi je pense qu'il a raison makambo bandika na mambo ya gouvernement leloté depuis bâti représenter la deuxième force poids politique on a représenté deuxième poids politique na cop na bango bazala na vous comprenez mais depuis sur tali tant que comme répartition il y a ba responsabilité ba pesa ka muke moi moko moi de bon et ben moment déjà ko ima na mutema déjà banda ti lelo ba comme ce qu'on a makambia bon tu perdre pouvoir mais tout ça ba allié na bandiko ba aller na pouvoir tout ça na bango na coalition le papier m'a poids politique, rien. Et comme on a nous avons fait de vous 1,5 million. Nous avons fait de vous ce que vous êtes là. C'est bon, c'est terre pour tout le monde. Comme ça, nous sommes millionnaires. Et puis, nous sommes millionnaires. Nous avons fait de vous ce que nous sommes en tout cas, nous avons fait des photos comme ça. Pour à ton école, à ça l'hôpital, à ça la campagne, à ça la nini à former pena équipe n'est très bien. Après ça peut pas député dans moment la campagne. Après ça va l'art à l'autre. Tu comprends ce que pour nini tu vas nous en un budget 1 milliard. Tu comprends la biso pour mbongo bana ngo yunga na ba pala. Toi tam langa na ba cité ba village. Au monde va chanter télémia. Voilà, ya gote to chité na likambu ya kolongwa na plateforme oyo za na kati ya politique. Mais tu as un problème. Les gens qui ont lancé déjà dans la page, ils ont 5 postes. Ceux qui ont joué en côté, ils ont état des droits. État des droits, on a pas c'est long gars. Si on a repéré ces postes parce que ça sur la FCCT. Il y a un monde délicat. Parce qu'il va mêler tout bord na FCDC. Et là on a bien pour dédoublement zalité ministère intérieur sakatilika. AFDC est allié à solo zali à bâti. Déjà côté on a fait séparer. Voilà. Mais les kambu ya nini wana zalelo et coalition ya linde cash na FCC. Ceux qui ont bimi na carte donc perdre ba droit wana. Si ka batu ba na carte ko ba kumbela biso de biseka ka adeka na opposition. Adeka na opposition. Donc aya na cash. Hein? Aya na cash. Bon cash c'est opposition. Cash c'est pouvoir. Aya na lamuka. Papa, nini opposition ils aura plus réel. Opposition ils aura plus est-ce qu'il dépasse avec opposition? Opposition ils aura dépasse avec opposition. Tata mokonza lobi, il y a une opposition moko ya makasi. Est-ce que après même ko bimisa gouvernement, est-ce que tu en opposition moi makasi? Ceux qui vision za tête en opposition moko ya faible. Moni batuba qui est essentiel. Ngana lobaki bo. On fait une opposition comment? Tous en opposition, tu as le pouvoir, mais tu fous les bino sur le mis. Tu as landé la bino na point tout. Vous comprenez? Tu as dit et puis, tu as promesse, un programme, tu as fait le bagi boye. Mais si le gouvernement est bimi, tu as ça les maté. Sur le plan politique, ça limite. La promesse à ça là. Tout le monde a sur le plan économique, mboka ole mata, mboka zozina. Tout le monde qui a sur le plan santé. Alors quand biso ke chik et kozala ofela to mona siko to komi ko attaquer na ba point wanda ko la kisaketa la aza incapable par exemple ko la sato azo ko kanaité pour le baki na biso c'est ça la politique. Voilà, merci mais beaucoup. Mais on le voit attaquer na plan wana pour faire voir comme pour faire voir na peuple qui en tout cas mutu na bino wana telle faiblesse sinon yango peuple va fongoler les miso bon to zela na 2023 pour na boate bo continuer ka vérité désir mais bon c'est distraire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Tu boucler place wana na likambo longwa parce que politique est comme donc si tu biso pas nsango yaka boye ya kozwanga mission na pupola batu wana donc au senti politicien kwa kusunganga politicien aza pena donc na posa ya kupupola ndenge ba musicien ba pupolaka ya côté business tozo kene malembe est-ce que makambo tozo mona na Facebook oyo ezaka ba paparazzi na biso bazo sala bato batia ba komona bango anonyme to eza makambo solo
babato ezoya babato à commerce oyo kozalaki servir bana mboka na biloko na makambo ebele. Est-ce que c'est vrai? Nga nazolobela kutu oyo ezoya te. Nazolobela musala oyo chantier naval ya Congo ezosala. Voilà. Zomona na vani na RTNC na moni ba présenter un bon nombre ya ba bateau oyo eza na chantier. Oyo kala mingi te ekota na mai. Siko chantier naval on a bandaka les ala ko bezalaka te. Bandaka les ala ki nango papa. Bandaka les ala. Mais musala ekufaka nango. Kasi lokwa ka ba docteur Mukonge bazalaka te. Et bon les autres bêta biso ba ebi ki spécialiste expert ya matière wana ya maladie on les docteur Mukonge. Bazalaka na bango te. Vous comprenez? Chantier naval les ala nango. Mais si on a un gouvernement ou un régime ou un en tout cas, tu peux sa valeur non au Congo. Tu peux sa intelligence au Congo. Tu peux sa capacité à Congo. Tu peux sa chance dans Congolais. Il y a un peu de bandit. Chantier naval les ala depuis. Voilà, donc c'est que Nanzela a mis tout cas ce qui biloko zoya pour Congo en pe on y a tout tika la Nanzela moko. Mi tout cas ce qu'on koyate non to ka te balobi au bateau. Kaka mi tout et puis bateau en pe. Tout le monde a une balinière, 16 personnes ou 19 personnes en télé à Kassa Ikuna. Eh bien, moi, deux bateaux, comme dans la rivière Kassa. Voilà, na mona ki ango za don ya ba Union européenne. Après si don ya deux bateaux parce que na maya Kassa yana bateau auto ekokufa. Na yo pe mutu batia mokonzi ya place wala. Omoni biloko etondi bateau bako kena biloko etondi na bateau. Mozo tika bango ba kufa. Tonnage za la respecter te. Mabaya ngo pe tobi keza ngo mabaya ko supporter ba po ebele te mais comment batu bando balonga te bakufa. Siko pona bino otiki no bongo batu bakufa ba hamoni na tango ati sekeli ne batu bazokufa. Yango bo vano na Facebook mutu azui mutu nemo ba bomaki na Gambi bakati ye mutu oyo publier ngo ta na SND batu bazokufa. Ba misusu bo planta ba parti politique le roi fait na Songwanda. Parti politique ba planta ngo na Facebook te. Ce qui a Pareco. Na ebité awa soki siège à Pareco eza wapi na ebité. Na mona ngo na Facebook. Obi ke toza na imprimerie moko ni ya banque centrale oni ba benga oni. Comme na ngwe c'est la plus grande imprimerie en Afrique centrale. Donc ils ont la capacité à reproduire ba passeport. Et ba mboka musu ba sala ngora hôtel de monnaie. Papa, mais ba Congolais tono ça la ngote. Tono ça la ngote. Tout ce que là mabambongo. C'est que eza imprimerie à Osakana hôtel de monnaie wana. Eza ya munene en Afrique centrale o. Donc hôtel de monnaie yango moko ikoba no sala ba passeport, ikoba na ko imprimer ba makambu ya minene na mboko. Po ikotisi pe mbongo. Mettez sur no sala. Voilà, merci. Passeport congolais ba sala on libanda. Alors que hôtel de monnaie la capacité au saba. Voilà, nous sommes dans l'état moyini. So bozaka na l'état moyini. Donc na peuple na bateau ba kocha, yango nazo bisa gouverneur na biso Gentini Ngobila. Tozolinga makasi ta na moni lobi ozo senga babuku mais ça ba ko pesa rapport na bango surtout ya opération Kinshasa Bopeto. Mais tika na ko bengana ba mamo ba ko teka na balabala parce que ba na nzala. Police poko tinda bengana ana nzala. Ba tanzala mi ba kutani incompréhension. Donc calmer na mo motema ba bengana ka moto so bongiseli ozo bengana oyebisi mwana kota na ndako avant. Faut bongisele et loko akolia ba télévision et loko mwana ko se distraire. Toza na problème ya salubrité. Et ningola ba mère wana ko teka ne male wana to lipa na wana. Mais ceux qui client yé a sombi sachet boaki maman na lokoti sachet wana. Maman on a de temps en temps au combat. Au moni ba maman ba ko ba pona siko. Bala kisane ba tu place okoboka mabatiti awa. Bala kisa ba tu ko komba balabala. Oli ata gâteau boye sachet nini bala kisi ba tu koboka eloko nini salité place. Tant ba tango pe ba zo longo ba zo tia yo hôtel de ville ozo ya oza ko évacuer mbala moko. Lobe toleki côté sayo na liboso ya cimetière ya kala. Omoni ndenge ba longoli ba zelo na biso joka place ona nini pavement za la kanami. Donc goudron pené le kana makadam ko le kana ngwa. Lobe monani. Donc lobe monani. Ko ba longoli ka zelo. Donc ça le miracle. Donc ezali kamu ya kozana volonté ya gote business lelo dimanche au tourner to za bo sikoyo to za ernini na 15h liste ezo sila ya batu oyo boke ndoko tika bakombo ya batu na bino. Donc ta babi boke tika bakombo batu na bino gouvernement sauf imprévu lobby ezobima. Ah kasi dans le temps et dans les bons. Premier ministre la baina ba boya tika la ngango lobby. Batiki lobby na lelo. Mais lelo pena lelo za suka cash azo kenina
liste ba bien un immeuble intelligent immeuble intelligent voilà basala ngo pona gouvernement voilà na royal wana donc bon beta show ya kasha okende vela so ba ati likwebo moi show ate yete ya oh yete ndenge ni za mwana mboka ya goti asa mwana mboka moto za na bato ebele bongo omota mti ya zo longo est-ce que na ko tuna motuna moko mwana mboka ndeko Kabila aiki soki moto alongwe na parti oyo tala akozwa mbangu moko na émission na mona c'est comme si on dit IDPS orgueil to ezanini bati liko baza na force papa Fatia lobaki boye débauchage et bomi mboka IDPS souffri Fatia lobango IDPS ko souffrir za problème te mais mwana mboka na za bato belé benda batu vous comprenez asana bato belé kasi malembe te tokotala nanu lenga longwe faut batalela onanu ozotala wana mnyako yako changer makanisi pamba ya goti aya changer makanisi akenda o makoko changer pe makanisi akene na lamuka attaquer na lamuka soko takena lamuka o montre lamuka basali sous nombre moko donc elingo ba FCC problème zakande nini oyebi histoire oyo IDPS azosala lelo tozongisa mwa mémoire sima makambo IDPS azosala lelo eza oyo ekwelelaka MLC nayebi te soko ozoyeba na moment bazobimisa gouverneur de la ville MLC a négligé ba député avec papa na biso Kasavubu 3 députés et 4 députés on ndeko Martin Fayulu mema ngambu et ba no 5 députés moko te ba no 4 députés ngambu te c'est toyokana 4 députés lokola MLC monaki avimbi alobi ba wana na okena bango wapi Peperda récupéra 3 wana ndeke yako kotikala moko ya suka Martin Fayulu négligence lelo IDPS azo négliger bati lukwebo te ba négliger te ça va stratégie politique c'est-à-dire quoi bati lukwebo nenga bendani abendani avec un bon nombre ya ba députés nationaux voilà on se comprendre papa toi na août de donc mukonza mboka ti janvier azape une année après constitution PCA droit à kobungula makambo parce que faut tester na nous bien bati akena comme tozelati après nini gouvernement soutango ekobima ba mécontent mo ba bende na lisusu et bazapeka ba député siko ba mécontent wana ngina pesa mo likanisimo mo na mbuka pesa kabi géri ba mécontent ba kozwa poste te na FCC na PPRD ba okene rejoindre ba ati lekwebo yo likanisino za ndeni na yebi jusqu'au temps ba benda na mama o mona ngai non ba no beta tolo toza nini numérique écrasé ba nini o mona buba tke na 100 députés kuna asiko ba remonter la bino papa nde bolo ba ibo majorité donc moni boro na ibo kufa voilà parce que ba donner et comme ndenge mususu ya ngoma stratégie politique et kena nubongo voilà stratégie politique et senga politique a motema moto te kimia zala bo RTNC pesu ya gote ba suspendre le chima saini jale lokaka on travaille na mboka pour na mutu te ndem so sala ke mission boto sala ngo pour na facilité pour na failo te to sala ba analyse est-ce que tout moni fatia lobby sali bien te to ya wa to lobby est-ce que tout moni failo sali malamu to ya nezi ngwana to féliciter qui est to féliciter qui président Martin Fayulu a décidé voilà a féliciter ndenge ba nommer mon mboka Muyembe na docteur Muyembe moni ke za sango moko bien to féliciter qui na émission zo moi tango zo sala makambu ba benga ngo ba culte de personnalité ba tala out tango makambu ye ezana bato ebele onyongai bango mpo kanisa eke yo oza immortel yo oza lokola Jack Daniel Jack soki Jack sikoyo ye ndenge aza wana place neza suna RTNC aza na émission mosusu akosala te baspa andre papa babotoli émission boya émission nyonso ya part émission ya jalelo asala émission na sera facho balingi makambo ajalelo te ki jalelo eza te alobi parle pour nini ndeki banini équipe de personnalité ya boyi na ye yango les Congolais bana mabosa bavandi na TV baotala na bango ba théâtre ba film voilà ya lingine te bokangile 30 minutes mo bato banotala elongine bato bakolemba ya boyi na yeah en tout cas toza likanisi moko mwana mboka Niki Maserati Brazzavilloise molobela la politique à Congo finga Félix Tshisekedi j'espère que moni na ba réseaux sociaux ne bato ba koma RTNC ko miki toko kotala ngo Martin Fayulu asali makambo na ye balakisi na RTNC moto bobengaka soki chine akambo wana ana kolekisa ngo ata futi ba million bakolekisa te po bayebi ke eza chaîne ekendaka libanda olongwe bulo donc ozomona ndenge tozokende donc tozokende malamu c'est-à-dire quoi omoni mutu ya mayele tunga tozala na mwa katikati nako chrétien koto nako nanga na bapenchant mais naolinga nazala na mwa katikati omoni si lelo o risque na kozanga discours
tala nzela loko to nobi e aketo komi na posa na ye Daniel Safu na mona ekala honorable Daniel Safu na mona okala na mona ekala siko discours eza lisusu te wana nyoso prière à martyr akofingila fachi wapi akofingile na likambo na moni nommé kitimo mukia papa aza nommé siko ba comprendre que aza nommé te donc bazangi siko discours bazangi argument oya na TV po en tout cas franchement kulutu nanga nani na mona ekala Daniel Safu Mike nani mukeba yepe na mona ekala tango katumbi asali nini na lobi bonga tuka na osala opposition moko républicaine to sala cohésion ya mboka le Congo mboka ke liboso mboka yuti musika le bishole tozio ngona libulu on avance ensemble soki asali mabe to lobi so asali malamu to beti maboko aloba ni na lombwe ya longwa Katumbi a trahi papa lelo oui si quand tu comprends point ba menacer siko si quand ndeko Martin Fayulu na kaluka ndimi alobi na féliciter président menacer na kaluka po yé mikolo komika je suis katumbiste moi je suis katumbiste azongi ne lisusu o miyolo ba Katumbi alobi mabe lelo zongi tala niveau ya bato tona bango na Congo voilà tokomi ko chiter to pesa likanisa suka na analyse ya problème siko qu'est-ce qui a changé en Katumbi au pays sali tout ça, il n'y a pas de même Katumbi. Et là, on Katumbi a changé. Voilà. En tout cas, na pesi félicitations na Venabiso Kulutu Nabiso Muzitu. À ça, interview on a top Congo lobby. Félix Tshisekedi, c'était un homme honnête. Donc intègre. Et sérieux. Yango lelo. Makamwa zo sala lelo yango alobaka. Alobaka soki na zu pouvoir et lokal boso na kokanga ba prison. Ba kasho. Akangi. Akangiango bomone ba prisonnier ba bimi ebele kananga na moni pena route wana bandeko bozo cha mwa tembe yango pena otsenga na bandeko baza pembe na mokonza mboka presse présidentielle bola kisaka ba œuvre yango ndeko mwa komi na Facebook IDPS zo senga za na chaîne na ye eza lokola télé 50 mais sauf que mais la siko pona kita personnalité à Félix Ité te tikanga na loba parce que ndeko na etungisa ki makasi jusque là ba action ya mokonza mboka azo sala ezo mona na te yango zo mona bato ebele ba mal intentionné belé ba na poto to ya Kinshasa o bongisi biso déjà nini un papa zo sala eloko vidéo bonga zo lia gâteau na tika gâteau yo ngana ya Kinshasa oza complexe eloko ba bongisi lié ya liboso monenga lobaka mabe wana soka ene na Kinshasa muto otungisa ata alobaki ato finga mokonza mboka to finga yaka na yo moi je ne suis pas Dieu le Père ato finga ndonga to finga mokonza mboka leki ato wana benanga place nazaki na bio lobi na bokechu izonga na yo moi je suis pas Dieu le Père na lobi pena ya fati ya na biso nga mwana mina suka lobi na bokechu eloko liboso ba lobele nanu yango ba bongisele nanu yango wana yami ba letonga yo na aéroport omona ke ba tracasserie ezaki na aéroport ba service kilikili ezali sute ebo yo moni te ke ngana chaki caméra na aéroport ya l'état moine ute o leko caméra aéroport ba yebi soka RTN sem te film eloko liboso yami ba le yango donc tanga okita na aéroport amona bena ke non aye je pense zaka DGM apesi nini na DGM aleki na eba vérité voilà azuba vas-y n'école na yebi lo ba muso alobaki aboyi makambo moi toilette publique moko tongami sous le patronage de Félix Tshisekedi aboyi yango oya komeka oya ko ya fachi aboyi na ya fachi misiki soko sali bor na yo lakisa batu ngam na sali yango aboyi ne ba flatter oya sali batu ba ke yenda sali na biso ebuki ngana oseka makasi po to bana mona moi pomo ya buke 4 peptata ba yebalati ba veste sous le patronage. Merci beaucoup. Vous avez dit que l'hôpital il nae, bino boye ko inaugurer. Sous nos patronage. Vous avez dit que l'hôpital il nae, ya ka bokata riba yomoko. Yomoko. Alors, azotonga déjà école, l'hôpital mususu pas na biso kuno. Na Kasai. Na Kasai. Voilà, merci beaucoup. Mokili kata riba peka yemoko. Mokilango etambola bongo vraiment boko mesana nango ngam na loba kite na ebite na loba lingala wana. Boko mesana nango. Mais Niki Maserati to sengo penzo zoyo kana sute to komi na posa no makasi na mona ekala Niki Maserati to na posa no makasi penza ya makasi tezana tanga bakomona bango bia ba journaliste pangiste ba journaliste pangiste ba journaliste pangiste babaki na so chéri ba journaliste pangiste to zoyo ka bango te bo solola argument zala boloba e ko sala bien. J'espère que tolobeli makambuya suspension ya Kulutu na biso lushimba na RTNC to lobeli makamba bateau de commerce o ezokota déjà uti na chantier naval kana Congo awa kaka
ingénieur donc tozalaki na biso na mayaka mais tozalaki na king mboko euti musike loba shole ume la place olobaka monter avion voilà alors tolobelaki lisusu likambo ya mais liste baministre na balobi wana ntango ozoya otika liste bon respecter bacritère oyo balobi wana nzambe mwana docteur azaka mwana docteur liste wana ya gotie bike bacritère wana ezoboma mabe et puis dans chaque poste 3 noms au ministre ya affaires étrangères boyela 3 bato misato sikoyo attends soki amoni oyo yandive pouvoir discrétionnaire la chef de l'état ils ont dépendre ce qu'on a pouvoir discrétionnaire la chef de l'état 3 noms nga na poni oyo boboya te sikoyo tozomona politique omona bayopona mutu mo baza na poids muke na FCC o wana ye toyebi ye te mpo bawanga na ndeko mosusu awa neti papa na biso mokonzi premier ministre badutaki nango makasi en cette matière on a FCC za poids te en cette matière Fachi a yebi ko détecter tala na peso exemple mort toluki mutu na bad atali azana lamuka bien sûr mais expert ya makambo yo classe atanga ya tanga azalaki na banque mondiale azalaki na FMI poni tozwa ete est-ce que tanga zui aza pangiste aza pangiste to ninga zui wana ekitisi Félix ki président na ye omoni a recourir te Congo siko to komi na posa bamboka monsieur tambola bongo to na besoin siko ya expertise na yo to na besoin ya compétence to na besoin ya performance omona makambu nani professeur nani komi nani wa komi na badwa nani matungulu to omona makambu kosala na badwa voilà alors ba mal intentionné botika makambu wana et puis na moi likambo botika mwana mboka ne ko kabila vana la kinga kati na kimia vraiment moi mobile wana sali mosala pendant 18 ans alembi mais bolingi kaka china rambo yende ko tu mutu atosala boy botika ye avana na kimia asali mosala tango molai apema atala nende ko na ko bongisa Congo papa ataku bilo monsieur ko kimisa ezalika ale misuso bilo mozo bob akende soki CPI ako kima pa moni ba congolais ba komi kolia bien mabumu komi kotonda ye moka kimi nanya sa fundiye question on a tu no katilo nanya sa fundiye est-ce que toyoki ni na Congo ni na Libana plainte moko contre Kabila yo moto zo talanga soko bike o asaki ndeko nanga mais kende ko funda ye ape balobi justice mutu nyoso ko funda munyoso mutu moko portaki Félix plainte plainte oui bit afunda Félix avocat pe okiba sandi ba komeleki nango imprésar est-ce bakangi mutu wana bafundi afundaki est-ce bakangi mutu wana to bato aner balandeli na talaka mwana mboka Kabila siko ke funda yango to biso Monica ça aleza yo ko funda ye lokola plainte za nango te bolingi bokange poani voilà j'espère que to sali analyse on a no mbango vraiment émission les aka congolais telema to lobele Ebola 19 personnes balongoli bango na hôpital bokende babiki merci beaucoup à docteur Muyembe FCC mbutu na habité na butu lelo ce qui m'a confini ne kobeta makunda na kati ya FCC ba pesi bango $100 bakabula baza combien donc et puis na koloba na FCC oyo omoni bino bato boko sala politique mikolo oyo oboyebi fayulu botika koloba Tshisekedi pe azwi kaka 23 postes bango baza soki 3 kaka plateforme na kata cash baza na IDPS baza na INC na bande ba lien na bango tani bakabola on a silence tala ndenge bakabola on a silence ale bato baza ba mal intentionné on ndeko hôpital Kamere Kamere azwi 7 balé bazwi 6 kimia siko bato baza ba mal intentionné na Facebook bazo koma nini ya Gautier ndeko Kamere linga compliqué nani Tshisekedi oh là là FCC ndeko na mbutu 42 personnes siko baza 400 sans preuve balobaka sans preuve donc merci beaucoup merci biso tant tolo bagno boke chozo pekisa bandeko no babeta concert na poto tozi vidéo na etotie preuve Neso fait boke tu kobine silate niveau kobina na yebisi ah merde danseur merci beaucoup to kobina suka bandeko bolandaki biso na Congo check TV masolo boye fo bolanda kaka bana mboko ba ko loba boye yo moto vani na foto no bi mwa mobale fona kanela ela beta ye nzambe ya fumu kimbangu ya balonga kokutana na yo parce que na osala kaka lit oyo to koli na parti musute to koli na imper na IDPS basombalango ele longa na ebiango te nazala lingwele bokanisaka nazala lingwele na kokumisa parti nini ndenge nalobaka nakumisaka vita parce que l'équipe a kala 1935 hein? Donc c'est ça merci beaucoup to ya Gautier pesa likanisi na suka
Moi j'appelle les Congolais Bisoto Zalana Bolingo. Tolinga Mboka. Ngana sepeta on attend la France 24 ozoka journée France azoloba la France. La France. Azokumisa ba œuvre ba français. Boyoka journaliste à France to français do finga français na yebité za moi passer. Ozomona. To pese exemple na lobi na mona na nute tout ya lobi bino ba utu mambo sala biso. Bozela to yoka ngote na Rwanda. Pourquoi c'est ma biso? Biso petolinga. Mais ranki na bango pe ezala nango. Ezala nango. Mais to mona na ba réseaux sociaux. Na ba réseaux sociaux te. Bande ko nanga tolinga Congo, tolinga Congo. Na Congo to na ba compétence. Ah na Congo zo mona pe na mutu akoma lobby ko yinda to ko kotela baluba nyoso to ko beta banga combien on a fait besoin niveau. Mais on a quelque part bokilone muluba. Bokilone muluba. Besoin niveau. Vous comprenez? Oh muluba mo bona ko beta mutabandu. Na beta mutabandu. Au mona quelque part mutapesa musala mutabandu. Mutabandu leti nga mwana nga liboso mutabandu Aisha bampeleli. Pasteur assemblée là yona mutabandu po makamne fungwama. Pasteur mako mutabandu. Mais bana no beta pasteur na bino. On a bisio. Voilà ya gote to komina suka. Vraiment là je pense que le message est passé. Na pesimbote kaka sœur na na kanisi sero alambela nga bafufu na Bukavu. Makolone pene pela moto. Il y a Eugénie Kisha, Kisha Eugénie, Mbote, Maman Don, Kasite mon pasteur Claude Nani. Kabundu Walesa. En tout cas, Maman Don, Naba Maman Don, Nyon surtout, vous soutenez un pasteur Kabundu Walesa, Nanzela Maman Eugénie Kisha, na Pesibino Bambote, na Pesibino Bambote, Kasibote la pe côté au Tebo soutenir Pebiso, émission Oyo, Cour suprême ngana ndeko nanga Jerika Miende l'autre zui bandeko ba na retard Massimo Karim ndeko na biso Massimo aye na lebina nga pe mkono ya retard ba funda nga azana ekaka mais bo soutenir Cour suprême tozala 4 ndeko na biso second Kapanga to baxi sumoko paradis ya ozana biso ata to komi 10 likamute ba mama don botela pe koto mais comme une plateforme politique te biso te voilà to komi na suka bandeko no surtout bolanda ki ngai pour soutenir Jerry Kobetox na initiative Oyo Cour suprême de la presse biso to kataka ne makambo ba bato ba ko bunda biso to kataka ngo merci beaucoup bozo biso pe na ba télévision ya awa ya Kinshasa parce que to nika to suka na internet te il faut to télémisa ba na Congo na ba télévision na biso ba TNT to zo ya wana biso TV boss na biso Sibu Mutombo wa ko etuto OK biso TV donc moi ba contrer ça là et ça là bien to ba na ba chaîne câblée après to yela bango siko wana ba analyse aboy et ça la kitoko makasi. Merci à bandeko Tubola surtout na Canada, Maïsa Pemba, Mama Jambo. Partagez vidéo te, yo linga makamba boye. Dani Bokombe Tsunami, ozomi benga Dani Bokombe Tsunami Chilombo. Nabi ko za déjà na miki, nabi to za kin poyo komi comme avion, avion comme le roi taxi. Merci beaucoup Dani Bokombe Tsunami. Joli kusala depuis États-Unis, nabi nenge to sola na yo. Et puis bandeko Tubola ninga débat mpungi mo Congo ya talo na peso bambote bele ba continuer toujours ko pesa biso confiance na site na bino Congo Check TV boss ici Bumuto mo merci na yo moi na biso suka olongo na biso Sony Darling Love la kanona la cadette pilipili ya ndungu zitende et ko soit okomela mai Clarisse place ma bambote na yo merci na kwa kuvantoto ayaki na sima masini po asala biso ba image ya kitoko ya gote business le sac on a eu le sac bana mboka bo talibiso na surtout botika mboko oyo na maboko ya Nzambe le sambo ya martyr ezo sala malembe tokutana à la prochaine ciao Bote na beno bote ya bana Congo na Congo ya Sibu Mutombo Congo Check TV ya Sibu Mutombo bana nyoso ya Congo bote na beno luta na mission ya Sibu Mutombo Congo Check ezali ya beno mosi bana Congo